C'est comme ça qu'on a bien dit que aya abaxelanga mbongo. C'est que yo nozo kende rapide na bureau. Tes documents ezali yango nazo mema. Ya na bi azo payer les impôts de l'état monsieur. Ya on a lobby ba impôt ezali ya on a lobby hein. Nani Dala souple tozana yo awana. Kasi ya on a so comme na bureau comme na ba fourrière na kati comme il a eu. Ya on a zoloba hein. Olo memanga kuna bazo memela ngai ba document na ba ona mbongo na na. Wana $80 bosimba te. C'est quoi elle a $350 sala boye. 320 ezambongo na ngai te ezambongo ezokota na trésor public. Na omoni o ngana nango eza ona nango na ndoko l'accès na téléphone mo le eza imprévu yo bombaki mbongo na poche te ke okozwa problème kasi omoni net lelo toi le 13 mbongo nyonso ke déjà yango mutu ke kotika na biro mokolo kozwa mbongo ne kozwa yango kasi nazo so na dans le plan hein dala souple kasi nazo OK na kansata 150 na tini sala boye so linga na tika yo na mkusa bana kwa na biro bon bonjour maman bon soit totalement comme na bien comme ça mbongo ya OK kitokei wana kabine ezali awa kasi OK kuna bibisi mbongo pesi na tiki oso komi na bureau ko recruter kasi yango yo akotindo na déjà donc no futa na banque na banque kuna c'est $800 yango na zoloba au lieu de kende na bureau to telemi mo le na malemba pardon malembe pardon to enani baxelanga la souple le comme na bureau c'est imprévu mais yom to so kende ngana so to telema to ngana so to telema ngana so depuis kala to telema yom to so telema il misa pas moins de $200 na sali yango parce que oza pour toi yango parce que on le bien que était commandant on dit ma peine parce que comme na bureau ba bandi ko sambisa mais comme depuis kanazo ba velo moko to telema kaka to sala est-ce que moi na chema kelele mais biso y a pas de problème toujours solo là y a pas de mais na biso pas moins de $200 bimisi $200 na tiki so comme na bureau za milai bureau anga ya ngo ya est-ce que tu peux est-ce que mutu ko zo yo sko sala boy bimisi mbongo na telema ça va tellement kasi ben salamba mais na biso so na commission bureau la nga yango na zoloba oko makana bureau te le to kani bien te konjo man yom to za courtois te yom to courtois te bigi ta salamba na téléphone na salamba le